Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bandeko foko sepela parce que mobali mususu amonani pona Karim Mokonzi to mei to siliki to lobi mingi pona makambo ya centimetre kasi mobali mususu amonani bolandanga na lobela bino ndenge za koleka mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonete mbote batoyo balinga ba rando na ba oyo balinga ba rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, bandeko na ngai Karim Mokonzi nenga zawana awuti ko pesa bato tension, mais tension na mesilité parce que mobali mosusu amonani bo bongama bozwa tension. Kasi mobali wana azali kaka pona intérim. Donc awosala kaka intérim parce que biso nyonso ndenge tozali boye oyo nyonso majorité ya bato oyo batala ba Karim Mokonzi na kanisa chaque mois, chaque semaine ba sepelisaka nzoto. Mais Karim Mokonzi ndenga zawana abimi 6 cm et tie mobulu kasi moto moko te azomi tungisama pona Karim Mokonzi ndenge nini akoki ko sepelisa nzoto. Bato nyonso baza na posa Karim Mokonzi aluka molongani abalana po avanda libera mais biso nyonso toyebi yango libala pona moto nyonso même au bimi na Vatican même aux sœurs à Christ même aux ali sœurs à Indoki ndenge moko kaka eloko babengi libala ezalaka eloko ya lisekite mais osangisa nzoto na molongani moko na mobali to na mwasi wana ezalaka nango facile ndenge kaka tosombaka glace to ndenge tosombaka biloko ya kolia mais likambo ya libala en tout cas ezali likambo ya lisekite yango wana lokola bato nyonso balobi bato ebele balobi mpona makambo ya centimetre bato ebele bazolakisa Karim Mokonzi ndenge nini akoki kovivre vie sentimentale na ye vie amoureuse na ye vie ebele mais bazobosana na ntango oza kolakisa ye Karim Mokonzi aza kovanda semaine mobimba sans eloko sans bilengi mois mobimba sans koyoka bilengi kaka nde amelaka soyi na bakombo na makanisi ya betolomo ya bapapi mboma to ndenge aza kolota kaka makambo ndenge eza kokende nakanisa bomoni bino moko Karim Mokonzi abini bomoni nzoto ndenge eza koningana bomoni tolo ndenge eza koningana bomoni ndenge aza koningisa bassin alati nini alati peignoir na kati aza eloko moko te mais molongani pembeni mpe azali te oyo bakoki kokabola bilengi ya mabina oyo awuti kobina sikoyo mpe bilengi yango babina yango bisika mosusu esengeli na ndeko mobali yango wana nga nalobi te lokola Karim Mokonzi azali motu aza na makila yango wana nalobi te en tout cas fo nayebisa bato nyonso moto amonani azala intérim mpona kosepelisa nzoto na Karim Mokonzi moto amonani mais moto yango azali kaka lokola Karim Mokonzi ndenge bomoni ye akanisa bino nyonso bomoni Karim Mokonzi alati peignoir na kati alati eloko te moto yango
yepe alati penjama na kati alati eloko mokote mutu yango nani me ezali ngai oyo natelemi liboso na bino nalati penjama na kati naza na eloko te lokola Karine Mokonzi alati peignoir na kati aza na eloko te donc akoki kobeta intérim mikolo yo mpona alongola mampuya alongola bakombo nyonso ezalaka ya mboka oyo esengeli mpo moto azala kimia yango wana moto oyo amonani ezali ne ngai mpona tosala intérim lokola boboyi centimetre nalobi bien eza kaka intérim donc boyebi bien nazali engagé te mpa na ye ye mpe aza engagé te mpa na nga mais ezali kaka intérim ya bilengi lokola nga naza homme seul ngai mpe naza na posa bilengi ye mpe aza na posa bilengi yango moto yango amonani yango wana bino nyonso sikoyo bosepela bozala susu na crise te likambo ezali awa kaka nde na kokomela Karine Mokonzi mpe tokutani soki akosepela mbala moko tokosala direct ntango tokuti kosepelisa nzoto mpo bomona ke Karine Mokonzi elongi ekokoma na esengo ngai mpe nakokoma jeune suki na nga ekobota lisusu libandi ekodimine yango wana botika komitongisa bosilika susu te bokoma kobeta maboko bobanga te boloba mpe mingi Karine Mokonzi abima na bana mike Karine Mokonzi lokata mobali ya mokolo sikoyo Karine Mokonzi nano aloki mobali te me akokute sikoyo na intérim mobali oyo aleki ye na 20 ans bobanga te biloko oyo akozwa en tout cas bokomona yango na elongi na ye mpe na elongi na ngai yango wana bomitungisama lisusu te na likambo ya centimetre bomitungisama lisusu te soki kaka tosali intérim na ngai bokomona akolokela bino sikoyo mobali malembe akozala susu presse te mpona ayoka bilengi ya nzoto akozala susu presse te parce que ayebi déjà bisika abanda kolia etolomo na ye même ya intérim même oyo ya moto aleki ye na 20 ans mais pourvu il s'agit azala kaka satisfait ayoka ndebu abina kitoko ndenge moko bino moko bomoni auti kobina surtout ntango azokopeta position ya nzembo wana oyo eza kosuka na boss sikoyo ngai mpe kombo na nga eza kosuka na boss donc tokobose mpenza kitoko mpe bafanatike ya Karine Mokonzi mobulu ekosila pagai ekosila bato bakoswana lisusu te parce que ye azali prêtre avec peignoir azali prêtre te lokola ndeko na biso Gisèle bon aza kaka lokola ndeko na biso Gisèle mais ye alati peignoir na kati nde eloko moko te ngai mpe nalobi nakoki kosala bongo nakoki kotikala bongo te fo tobeta intérim donc ngai muna kozala intérim apona avant akoma na mobali officiel yango wana nalobi te tika nalata pyjama nazala mpe vidi na kati parce que tozala deja na contact ntango na tokutani te yango wana bandeko yango wana bana membre yango wana bafanatike ya Karine Mokonzi yango wana binemi ya Karine Mokonzi bozala calme nakanisa bomoni malamu danse oyo tobina sikoyo akeli bino na page na ye bomoni na YouTube na ye ntango akoti aza kosolwa na bino bomoni ye toujours na peignoir ngai mpe lokola nazali awa bomoni nga na pyjama yango wana nazali awa mpona kosimba intérim na motema moko na kogouverne bien bilengi ya nzoto ya Karine Mokonzi nakanisa ntango botali aza koloba na bino aza kolia bachips alobi azozanga nde frigo biloko mosusu azozanga ye yango wana azokonda me bobanga te ezalaki kozanga ye lisusu etolomo ya kitoko mpe alia yango na ndenge esengeli abina mwa moke boss sikoyo mpe boss amonani oyo mpenza akombo esuki na nsima na boss mpe ayebi kobose na ndenge ya intérim nazali awa mpe na kati ya Belgique ye mpe azali awa na kati ya Belgique n'importe quelle heure nakoki kokoma mpa na ye parce que naza na muntuka oyo ya basilindre ebele ekomaka na minute bisika na lingi yango wana bobanga te
ngade nazali boye nazo contacter déjà Karine Mokonzi soki kaka to sali première na bandi intérim na kanisa bokomona biso ngai na ye na kati ya live na Facebook na ye wana boyebake intérim e bandi kitoko bomi tungisa masusu te parce que centimètre ye likambo boye bokomona Karine Mokonzi akozwa libala na kimia nyonso parce que akozala susu na ntina ya kokute etolongo te parce que akolia yango bien kitoko na moto oyo aza na expérience ya kopesa etolongo mpe etolongo oyo yo Karine Mokonzi akoboya yango te mpe akosepela surtout na kati ya pinjama ya motel ya boye eza konginga eloko te na kati eye mpe peignoir ndenge wana eza mpenza kobinisa eloko nyonso mpe eza kotenisa na kanisa makambo ekoleka vraiment ndenge nga naza kokanisa na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça mtalongo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.